mwana atamboli mabe na église bakundi ye kokamwa na masina quartier de Pal Tosu azaki kuna. Ba couleur rouge et kosana yango na bakini oyo bandeko po oyo ezali ko betama awa na kati ya église Kintwa Dintuka Kongo mpeve za Bangunza na avenue Mai Ndombe quartier de K15 na commune Masina. Église ya Bitoko ezande somo botala biloko tokuti na kati ya église oyo. Ya yoyo azotriye diamba po akota zage. Sire certain milangi nyonso otomoni awa bakisi wa mai weza na kati batokisa ngona diamba elongo po na délivrance bato esala makitoko. Botala nzete ya bangi oyo basi balona. Botala pe niau na bango. Déjà ici elango ki diamba sire certain bosakanaka. Likama ko kamwa botala mwana oyo bakundi ye depuis minuit 9h pour na délivrance. Lokola bato ya quartier bayebi ke ezali église te kasi ezali ndako ya bitoko ba escroc babengi la police. Boka lokole ya numéro 1 ya église oyo na kombo ya Saint-Esprit kokamwa ngana za molimo tokule benyo na sote katika tosaka ke boepo tamsa ko loba asuba toaso eza lokwa punition moto pesa ki moto biso to yeba ki ete mama na yeba kana na tata na ye batike biso ye mwana bonza ndoki kala libota na famille na ye bon eza lokwa maele moto pesa ki moto po ki ndoki balongo longo moto te mais za maele moto kata moto ni to mekaki po te mingi lobi kutunga na betaki ba bamba ta po afuna ki ko da batayiba ki nyos sama ine katina biso kingate to c'est pas mathématique donc peut-être bimisaye pour te mettre que bimisaye ne sait que comment puissant moto pèse que tam soit changer mais tellement azama ile mabe katsem mama bourgmestre ya commune Masina biloko ya boye ya soni ezali kokoti sa pasi pe ma wana commune na yo elongwa noki poete église ya nkolo yawe ekoki kozala boye te en tout cas tolérance zéro ekota pe kota ba église pour ba escroc babatami na poso e basali ya nzambe. Kokamwa tala oya boye ete ya bino bote yami